répondre à ça les bosso bandeko pour boye baete makam auto ko lobla lelo etali violence et outi pa na bisote mais outi na biblia et na biblia ezali pe ko insisete soki ko yiko tanga malamu kana Galatie 5 oya ko mona cause pona nini violence eza na vie na yo pona nini action criminelle ezosala na vie na ngai pona nini babitumba eza na cité pona nini batu kobunda makira eza kotanga de temps tokozonga place wana tokobanela po toko analyser wapi tokokena émission oyo tokosala momu ke sa clash na basili koyeba ngai mama ani ako accompagner na ba idée nyonso le yaka autour la société na biso mama ani na yebi teso na likamusu ya koloba avant tokende kozwa répondre na biso oyo ya ndengo lobi violence bon tozo continuer kolanda ndengo tozo kana na répondre na biso tant tozo zonga nde nazana moi mituna nazana ngo na kotuna. Merci mingi mama Agnès que lelo répondre no pesa bande ko bakene ko tala nani so parce yo mto programme ka ba récréation n'est-ce pas auto que na ko pemba nini on proposer bande ko bakene ko pemba na wana minute ouais donc siko exemple na surprise ba ko mona ngosi ba ngomo ko baso mona ngosiko ah donc il faut surprise n'est-ce pas ba pena zo na ya ngosiko merci mingi ndeko na ngatoka lisuko mela mwa mai na biso to mwa secret na biso alléluia amen. Nasimba la koto yo nakita na maka. Kitanga ga isika nyo ko kitela biso ko isika to mela isika to zela ga yo. Mama pesa ticket. Ticket. Ticket da. Yo kana kina. Pesa ticket. Pesa ticket. Sala ga se. Da chauffeur kanga. Kanga mutu ba. Yo kana kina. Pesa ticket. Pesa. Set kita. Kasi na pesa yo kwa kuanga. Nenye usemi pardon. Na pesa kwa. Dino basera boy, dino basanga banchora. Me kumbo to kite pesa na 1500 tika ni pardon tika la soute hein? Tika ni 1500. Pardon tika la soute c'est. Mili. Bana gome kia iko combien? China nini zikumbuka nini? Bana nyanga moja kiao. Na somba takoko na mama 50 bakabela kingai. Surprise au créer quand la sepelle comme on a mis l'oulan d'engel et merci mingi za ratu mutaba surprise. Bien. Si comme maman Agnès que ça li kamo okoyi koloba parce que na rappelle bande comme basili ko ya siko ba ina retard to za kolobela ka makamo etali nini? Violence, brutalité ozali kolobela spirituel kaka te ya maloba kaka te mais oyo ekombi bato tikino basimba na banzoto makila etangi bitumba ekoye bitumba mwezaka te mwasi na mobali ezaka te ya ndeko na ndeko ekoyi mpe kozala quartier mo efutumuki bitumba ekoyi mpe kozala village mo ekomi divise ekoyi mpe kozala pays mobimba ekoti na bitumba nano yoka te bitumba ekomi mboka na mboka. Nasi na mona yango. Clan na clan. Oh yes. Bien, yango tozali kolobela. Bitumba oyo violence tozali kolobela, criminalité oyo tozali kolobela. Ekoti kozala cause na likambo ya muke kaka, batu mibale kaka. Baoyi kowela pouvoir na bango. Et puis, bayokani te, batwalo munie batu nyonso baza na nsima. Kie yango toza kolobela mokanda ya Galatie 5 awa. Okoya komona ete terrible makambo Paul alakisi biso. Bon, on va retard kende kotanga mokanda ya Galatiens chapitre 5 bana 19 tina 21 kuna okoya komona biloko lina mweza ko causer batu na cité criminalité violence eza ko salema de place on tozali mama Anne est-ce que vous avez la question na monde nga ko poser concernant milulu ya ketali crime to violence cruel comment ezali ko lekana fina biso bon pona violence na tuna pona ko beta bana pe wana susu beza violence. Oui, toza koya parce que soko biko beta bana elingo ba o toucher mutu na nzoto. Bat bazali bazaka violent mais loko so réponse après tant to continuer sa plage oyo. Mais na zu question na wana otuninga so yiko beta bana eza nini? Po bana biso mususu soki o saleli bango na ndenga o mameli bango na ndenga violence mituna bango sala te. Ouais, on le vit soki to kumbi bango na ndenga violence te. Keba, mate ya leo zali koloba nini violence. Ya wana toza ko yata oyeba définition ya violence. Yo mo mto pesa définition ya violence. Bo oyeba ko beta bana soki bible za ko pekisa yango to eza ko permettre yango. Est-ce que okoyi ko lier ko beta bana na mo violence?
mama likambo kobetela awa kopinir te kobeta pete me violence yango wana question wana nakomi yango awa eza trop prématuré mpo nga na korépondre me na suka tokoya koyeba kobeta bana soki tokoyi koklasa yango na groupe ya violence bana nasoyi biso meme nga moko kote kuna ntuka nani kaka frère problème eza te mais en attendant je me réserve mpona kopesa définition ya violence na ndenge oyo tokomemela yango awa olobi na malemba koyoka te faut kofina ye bien sa ayoki bien kasi ko tokoyeba te faut kofina ye bien sa ayoki bien kasi ko tokoyeba est-ce que nzambe azali kopermettre kobeta ou bien azali kopermettre violence to problème ezali te okoyeba différence nini lelo oyo ezali entre kobeta na koassocie kobeta na mo violence mais pour le moment mama ani tika na yebiso ete palo makambo ezali kosala ete bato bazali kokota mingi na phase ya violence à part oyo Paul asili kopesa na Galatie oyo toyi kotanga komona bakisa lisusu ete jalousie na rivalité qui est bombanda n'est-ce pas bombanda na rivalité jalousie place ezali kobenda bacrime na cité na biso ezali ete eloko yo ozali na yango fale ezala ya ngai eloko na yo eleki ya ngai na kitoko biloko kokuta ngo ya tro na société na biso na bapays na biso nyonso na mokili oyo place basoki na biso société nazozwa pays nyonso groupe nyonso bato place bazali rivalité pe bombanda ezali kokota na kati nyonso oyo soko okangi rivalité na gauche ozwi jalousie na droite omarie bango okokuta na mo oyo tobengi koma conflit osoyoka mo conflit conflit nyonso ekoki kokumba na makila etangi violence olaninga ma ani nde na place wana koprofite sikoyo koyebisa yo d'abord ete mokanda babengi komba psaume na mutu akoma yango mokonzi David mutu akoma yango n'est-ce pas okomona ete plus de 300 passages bibliques eza na kati ya ba 150 psaume oyo roi David akoma plus de 3 psaume eza combien 150 mais baversion eza kolobela bamakambo etali ba ennemi plus de 300 passages okomona nalobi 300 te plus que 300 ebongo oyo etali ke eza kaka kolobela ba ennemi kombo ya ennemi na bible précisément na mokanda ya David kaka elobameli ya trop elingi koloba te roi David azalaki mutu ya baennemi to azalaki kokoze baproblème ya trop bon c'est sûr azalaki bato azalaki na baennemi ya trop yango akomaki yango bien en attendant mama ani avant ke na répondre yo tia yango na mutu ete mokanda ya psaume nyonso bato soki balingaka kotanga yango oyosi oyoka mutu atangani ka bapsaume c'est parce que vie ya mutu eza kotourne autour ya baproblème toujours o nzambe bomo baennemi nanga miso o nzambe ata baennemi nanga bayeli ngai yo ozali mobatela okobatela ngai okoya komona ete roi David mutu akoma bapsaume oyo vie ya roi David nyo ezalaki ya makila guerre na guerre mutu azalaki na trouble neti roi David azalaki te yango na koya komona ete bokonzi ya roi David ezalaki ya criminalité ya baviolence kaka bitumba na bitumba mokonzi David azalaki soldat mais place wana na koprofite koyebisa yo te ebongo mwana Salomo ntango ayaki koremplace est ce que Salomo akotaki na bitumba neti papa na ye David ndenge azalaki mutu bitumba osi omona na bible place Salomo akeki kobunda babitumba bitumba nini nango ipesanga bitumba mibale abundaki bitumba ya tro moko abundaki na Goliath Salomo Salomo ngaka sozoloba ya roi David bo Salomo na ndimi te azalaki na bitumba place on a koprofite koyebisa yo mama ani merci pour la réponse na yo na bande baza kolanda biso te na pouvoir edepandaka mpe na mutu aza en charge ya comment aza kowelela abatela ou bien awelela azwa bapouvoir mosu koya komona bitumba ebanda na lola entre nani entre Lucifer na Nzambe na archange Michael bango mibale kuna bitumba ekoyaki okoya komona ete bawelaki nini kuna toujours kowela kiti mutu moko na toile omonaki baange no ebele okoya kokutaki ye nazosupporte sikoyo likambo nalobaki dès le départ ete keba soki Paul aza koyebisa biso soki toza kovivre kaka na bomutu tokoluka kokoma na point ezali ke bamasumu ya couleur nyonso ntango ekoyela biso te ekokoma biso na nini na violence yango te nalobaki mais ya mutu moko kaka
okundula makambo na yeki en vidéo yo zo ba ange no balanda ye na mabele awa ke ba ange baza ko ko ba mikonzi to baza ko wela pouvoir rien mais mutu moka wela yi vo konne atwalo muni population nyonso mukila na bible be kombo laki okoya komona ete même na temps ya roi David Salomon bokonzi ezali beaucoup plus diplomatie conflit ezali azakondima ba culture mususu ba pays mususu na ndenge na bango en effet azakobala kutu bana base ba bikolo wana hier azali muta violence te bozana la terre na bino bozana ba mai na bino bozana makambo na bino aussi longtemps bozana ko toucher Jérusalem te pona ye azali na problème na yango te kasi roi David te roi David ye alingaki batu nyonso du moins ba joindre ba s'allier